MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bozoyoka, bacha na croix comme serviteur du diable. Bota la croix na église Walesa. Serviteur du diable RIP. 20 octobre, bazo kunda Denis Lesi. Tato mpeni sala malamu ze nzambe na. Ngo lokote yo. Mawana yo. Kasi ozongela yo moko ti par rapport à vérité oyebi. N'importe quoi. Botala ba justification. Est-ce que mon seul nzambe penza se justifie akabwe? Donc au fait Walesa à tout prix Azako se justifier, se victimiser, kolakisa combien il est vrai, il est dans les vrais na place nzamba défendre ye. Boyoka. Hey! Vérité nini? Bande konakai, bozela na tina bino parti mosusu. Yo mongo pe okufa zela. Malam. Po bandela bisoko. Oui, allô. Papa. Ezanga indi na numéro na longo numéro na po bazo. Sambela awati. Na sambela kapé awati. Plus de 5 fois. Oba pasteur ba okufa na. Bandela bisoko zeri Denis Lesi. Bonongola na biloko mosusu Denis Lesi na garçon wa. Ba kozeri nyoso 4. Na ya kabwidi bwidi oye kokota entre ba. Bandela token. Oui, allô papa.
lelo tozokunda esprit na yo bozoyoka na yo na bato na bino nyonso tudi tunujika lelo bobongisa so malamu bato ya nzambe bato babenga bango bato ya nzambe. Oui, allô papa. eza ngai nde nashi numero nalongoli numero wana mpo bazobenganga mingi fort. ngai natamboli te naza kutuka nde na ndako denilesi mawa mingi benganga bazotalanga bazobengabenganga fort. tino wana mokomaka Yves Masamba. Ça va na pourquoi? C'est beau papa. Na Rosela vraiment signe. Yangwana. Merci. Eh pétage. Mazaki na raison. Pour ceux qui mazaki na raison. Pour ceux qui bongo ti biso ngai to sala on ande na biso. Ninge ko mama na rankin soka yupo tiga ki fasi. Kinsoka yupo tiga ki fasi. Bandeko wana bozomona bazo enregistrer Denis Lesi. Bazo enregistrer Denis Lesi. Azoyeba te. Plus qu'on lui a dit et il est venu me les rapporter. Oui, allô papa. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, les faits qui viennent d'être relatés ici sont constitutifs de 4 infractions. Je suis Oh, soi-disant magistrat. Il s'agit, association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Bota bandime, bota la bandime. Organisée. Bota la bandime. Avec des gens qui portent l'étiquette ecclésiastique. Vous vous rendez compte? 3e infraction, recel de subordination de témoins. On a voulu transformer ces témoins qui deviennent des témoins à charge contre. Bref. Et puis, voilà, ça on comprend le marabozolo. Il y a tentative d'assassinat. C'est la première vidéo. C'est très très grave. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Je tiens à souligner ceci. Une tentative en droit pénal est punissable de la même façon que l'infraction consommée. N'importe quoi. Cette tentative d'assassinat vaut l'assassinat consommé. N'importe quoi. Car la tentative en droit, Yabotini va enregistrer moto. Mais que cette commission a été empêchée par un événement extérieur. Et Mikolo, Mikolo va venir dans ma net, dans ma cravate. C'est trop technique. Mais je me tourne un peu vers cet homme de Dieu. Cet homme intègre de Dieu qui passe son temps. Vous savez ce qu'on lui reproche? C'est le combat spirituel sans relâche contre les sorciers et les féticheurs. Voilà le tort du pasteur Walesa. Mais moi, je suis un témoin vivant. Cet homme m'a tiré d'affaire en 2020. Il vient en hélicoptère, il me l'octroie, il part avec moi, le chemin à suivre. Et beaucoup font l'imbécile, ils regardent le doigt du pasteur Walesa au lieu de regarder le chemin qu'il nous montre. Vous voyez le problème? Ce sont des petits débats de caniveau. Dernièrement, tu peux dire quoi dernièrement? Mon dernier mot, ce sont des infractions pénales. Moi, je suis procureur. Alors, en procédure pénale, les choses se passent comme ceci. Le procureur du lieu, du ressort de la commission de ces infractions, dont la matérialité ne fait l'ombre. Ta maman son ningsa mouton dira sans comprendre ça maïel, tout anda ya comprendre l'autre. Le faire condamner. Et là, on aura rendu justice à cet homme de Dieu. N'importe quoi. Bibliothèque spirituelle vivante, cet homme. Ça va. Il faut que je passe sur beaucoup de trucs.
Je suis révolté. Une minute seulement. Je demande au procureur de la République, du ressort de Kinshasa où ces faits ont été commis, de mettre en route l'action pénale. C'est-à-dire l'action publique. Et je vais lui prêter main forte. Sois béni. Amen, amen. Amen, Église. Ouais. Comme représentant, il y a les amis de Wallace aux États-Unis. Boyoka. N'importe quoi. Papa, chaque fois que biso tolingito agir, ozopekisa biso ke bo agir te. Siko nzambe musa nini. Se révolter pour na koyebisa ke tozo porter plainte. Ye teni lesi muto aliposo tozo banda na ye. Siko nzambe musa nini. Bakombo na bango lobami. Tozo ko banda moko na moko na oyelekaki. Na oyeleka. Nyonso tozo zongela yango pona olakisa kanda na biso. En tout cas toyoka te, tozi tozu décision papa. Son Excellence Maman ministre, Nzamba permettre Oyana dimanche à l'élo. Ta ventiré au lisusu. Kabamba, la famille, je vous rappelle que Mahambo Salema na église, les lieux saints, o esengeli kombo na Nzambe zala honoré. Et comme esika ya rendement de compte, et comme esika ya ba yaba kosala ba na ebite ba kosambisa esambise lokoya kosambisela bato kosambisa bato par rapport à ba mambu ya bobuzo bana bango bazosala libanda église na Nzambe e bandimi bavandi kuna baza kozongisaka amen baza koningisa mutu on dirait va comprendre en fait Wallace atindi mutu abenga Denilesi akosa eke alinga dénoncer Wallace par rapport à témoignage de Mamanguma. Et du coup, bah tindi la personne, tant bah on a solo là-bas enregistré peut Denis Lesi quand on expliqué bien une émission les gars qui il y a joué en cop et à éviter une journée zaki piège bah jouer la conversation na ba yena awa yango bo moni ba osela ba analyse et tatana ya mavronde wana za ko beta petolo kaza procureur donc veut dire muto maele akenda classe donc ba corrompi tango fatia lo ba que la justice est malade c'est ça. Et biloko ezosalema ya wapi bandeko ya mawana ya pasi na kati ya église. Na image ya liboso bomona inde nini baza ko sala cérémonie mpona kokunda esprit ya Denis Lesi. Ba modire ye, ba saleli ye croix na église. Bomoni croix, bandimi pe ba dessinaki ya bango croix po bando koyoka bien te na ba papier, ba tie Denis Lesi, serviteur du diable na ba agent na ye misusu. Et awa bozomona ndenge mamboleki do jour wana na asir basambela na bango te hein. Pona nini baobundisa pasteur na bango et bomoni bana ne batelemi de gauche à droite balobi que non papa pekisa bango ba agir cette fois-ci ba oyo koya eya bazo porter plainte oyo komela Denis Lesi etalié et bato bandeko nanga baobenga bango bato Nzambe siko na mituna justice Nzambe za wapi si réellement Wallace est dédié Bible zo ba vengeance na rétribution ezaka ya Nzambe Bible zo ba royina bino à cause de mon nom Bible zolo ba rofinga bino, ba retraiter bino injustement, ba osa bino mabe tout à cause de moi, mais gardez silence. Si réellement on est de Dieu, ba signe ou il a vraiment que Nzamba ana yo, eza ba biloko wana nyonso. Et c'est à Dieu de te défendre. Et du coup bo mona Wallace bande ko tina niveau ya ko tina ba ba ke ko piéger moto. Est-ce que wana eza bon Nzambe bande ko nanga de vous et moi démarche wana eza Nzambe. Mais malheureusement na ebité ezaka envoûtement to na sol na ndeko moko nga na yebisi ye bandimi baza na bango kondima makambo oyo sans maîtriser ou comprendre quoi que ce soit lobi te bayebi na bango eza ndenge ya baluba bolimbisanga na linga baluba trop mon nom est Luba je l'aime bien malobi na nga no eza ndenge baluba généralement bazala ba escroc et bayebi na bango keno biloko bazosala eza escroquerie eza ndenge na bango bavivelaka ndenge wana eza na bango bamvutuma na kati wana te so eza makambo solo bandeko na nga mawa pasi siko akwa kotia pourquoi kotia kombo ya Nzambe na kati pourquoi kotia kombo ya Nzambe na kati soki boyebi ke bino boza na bino clique to bande moko ya ba escroc ya ba mafiataire bandeko na ngai exception et confirme la règle en tout cas so oza molubu boza na kati makambo te Nzambe pambola yo donc yo garder kaka kozala na yo malamu wana parce que makambo yo et bato balobi baluba ba obebisa évangile apparemment ils ont raison
bandeko pourquoi ba scandale nyonso esalemaka na Congo oyo kaka Mike Kalambai Moïse Mbie Mukuna ezalaka mingi babato wana bon Denis ça musakata aza peut-être exception bota bandeko walesa banda baventir babuzo bamambo boy na kombo ya Nzambe nayebi te bonzambe nini ezali ya bandeko nga na bino bonzambe nini eza na kati ya makambo bonzambe nini ya na kati ya makambo oyo e bato bavandi baoloba amen oyo malédiction te okoloko te oyo ebotala aventure ya kabamba oyo aya koganga na bareseau sociaux wana voya kabamba aventure ya kabamba botala kabamba botala kabamba ndenge tomoni yo tomoni gouvernement mobimba aza na nzambe ezalaka te oza ministre ya affaires sociales nzamba permettre dimanche ya lelo makolo no etiama awa oyeba vrai na faux vrai n'importe quoi vrai n'importe quoi d'autres hommes de Dieu personnellement bomoni tout ce qui s'est passé ici batu nyonso tobando banga Denilesi po aza nani soki mutu ya Denilesi eza na bampese aokuta bato mosusu mitu eza na bafourmi oyo aoloba boye chrétien aza prophète bandeli mpo na koloba amosali ya nzambe oyo azoloba mutu ya Denilesi eza na bampese Don't even think about life in tuta bato mosusu mitu eza na nini na bafourmi réunion ya suka nasambela awa te nasambelaka mpe awa te plus de 5 fois oyo bapaster baokufa na Congo chaque fois natelemaka liboso évangéliste Kabutu alesa adiskitaka te alingaka tuna ngai te nayebi ye to nayebi ye te namone na butu namone na moi namone na tongo kombo solution ifo esala nini ezwama s'il vous plaît mon pasteur rendre à César qui est à César. Mawanabino. Nasambela kape awate. Plus de 5 fois, oba pasteur ba okufa na Congo. Chaque fois na télé makaliboso évangéliste Kabutu alesa adiskitaka te. Alingaka tuna ngai te nayebi ye to nayebi ye te. Namone na butu, namone na moi, namone na tongo. Combo solution, il faut ça nini ezwama. S'il vous plaît mon pasteur, rendre à César qui est à César, à Dieu qui est à Dieu. Libanda ya yolo kwa mokambi oza papa ya famille tala liboke ya bana nyonso nzamba peso monde entier tika justice réagir soki justice réagir te mukolo musu ngape na otelema na okioselo makambo baolimbisa mukolo mususu otelema baokosa baosala nini baolimbisa nasengi eglise botika te réunion ya suka nasengi ministre ya communication étant qu'un grand communicateur nasengi premier ministre nasengi ministre ya communication nasengi ministre ya justice na pasteur na banganga wana baya escroc il faut justice esala musala réunion ya suka ezalaki vendredi nafiki réunion ya suka ezalaki vendredi nafiki réunion ya suka ezalaki vendredi nafikini na avion wana moko na bango signalé ngabi voyez bapesi yo combien ngabi est-ce que défendre quelqu'un qui est enlevé il faut appeler ça ombo non pour nous défendre intérêt réel réunion ya ndenge nini ezalaki na fikini réunion ya fikini ezalaki groupe ya bacommunicateur groupe ya bajournaliste groupe oyo tobengaka baturtokese bazalaki nombre ya 21 bandai kozela bazwa consigne mais nzambe mpe nayebi te eloko nini etindai ngai nakota wana don nakotia na mutu azosala nini nde mutu moko yebisinga bi balobi bakati mpo mutu akabunza lesa ye
Gabi mutaka bunjale sana. Oh yo voya. Gabi bon. Bazaki ndeni. Gabi me yo ifalosi ni alenga na batama. Abi toye baki peteke yo sanini. Okoya na justice nga personnellement na obimisa batuana. C'est pas possible. C'est pas possible. Bandeko tata mukolo boye lokola voyaka bamba mukolo wana nyonso kaka luka ni madeso abana bapese moi $20 eza pasi eya mawa bandeko nanga il faut mona que non bandeko bolimbisanga bo permettre nga Bible zo benga stupide. Il est écrit dans Proverbe jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité. De fois mon que clique lisanga linganga batmo bazama yelete. Botala mutulo la bamba zo ganga tout o azotanga ba komba ba ministre s'il vous plaît. Azokanga ba kombo ya ba dignitaire mboka nakata buzoba. Oyo buzoba vrai bêtise. Mais aotanga ne komba ba premier ministre atangi premier ministre atangi ministre de justice atangi songolo pakala bakota makambo ezanga tino ya buzoba. Ya tina te ya pamba monter de toutes pièces na mutu asuka na azo ata diplôme d'état te ako comprendre scénario oyo e babilo rezo sele mawapi na kati église nzambe e bandimi basuka ngamen bandi koza pasi eza mawa na ozanga même na maloba na ozanga vraiment maloba ya koloba na ozanga maloba koloba e ba fanatique dans tout ça nini wale saza kombati wale saza vrai wale saza ya nzambe ba piéger Denis Lesi ba tindele mutu et la personne en question balandaki image ya église na bango garçon nazo témoigner quand na bisu bino ke ba batu mo ba mayelete boyo kama mwana mbalo wana zoloba papa ebisenga na enregistrer po sinote tango oyindela ye akowanga na botala papa ngona ni walesa bota niveau mais bizarrement bakena makambo na niveau ya justice basamba po ba condamner Denis Lesi siko bota niveau ya justice de et là qui s'appelle que justice na justice on a un problème et un procureur soi-disant de venir muto mayele botala ba jugement na ya kosala na ba conclusion na ya marambo oyo et ya mamingi eza passé là je vous rappelle que mon pasteur Walesa sa député je crois na bandeli bomona ki van Walesa et na vidéo o liboso na tchela ki bino bomona ki mwana pasteur Walesa liboso a telemi et aza camarade ya Mutamba, ministre de la Justice. Donc, Nzambe kaka asunga biso. Mais ce qui est vrai, Nzamba otika la Nzambe. Nzamba otika la Nzambe. Problème était, ba na justice na maboko peut-être soi-disant, baza na mbongo, baza na ba relation, mais Nzamba Nzambe. Et bande otozaka awa, na peri bino 6 mois. Na peri bino 6 mois inane kokate tozaka awa totunana na ozonga ka awa na oya osala émission na oyebisa bino les amis je vous ai dit que tata o asuka mabe parce que basakana na Nzambe te ça c'est se moquer de Dieu. Bible zoloba on ne se moque pas de Dieu, ça c'est se moquer de Dieu. Ngai lo ekamwisa ngai ba faux prophète malgré qu'ils font na bango baebi quand même que Bible za makomi na Nzambe et baebi quand même que mambo komama ngone za solo mais na ka mo attend ba koma tina niveau osala babilo musu neti boye atali tanga ya crainte Nzambe za la raté vraiment ya solo wana mais neti Nzambe makomi zolo ba sait que non aura semé le moissonnera na mamunyo se bandeliza suka pe zalaka mais papa na assuré certain comme na suka ah oui parce que étant spirituel na ko lire les signes vraiment que Dieu vous bénisse. Et ça fait trop mal, hein. Babylon Raboy. Quand on a une émission, il est qui mon frère, ma soeur, garde ta foi. Yesu m'a coupé là, pasteur a coupé là, pasteur a coupé là, prophète a coupé là, garde ta foi. Nous avons pas bon abonnement. Abonnez-vous massivement sur MDG TV, mon frère, c'est comment c'est la grande dame. Tout le monde est embarrassé, m'a dit bonne chance, merci, au revoir, bye. Zambena boya, olati kemo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayotongo pe popa. Zambena boya, olati kemo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayotongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika,
mafuta ya sika.